na kabona na fali c'est eza bino. C'est grave hein. Ngaso na kabona fali c'est bino. Pasi na nga bisenga bedi badieta bisongo na bino nyoso. Pasi na ngai. On a nous comment na droit chemin. Ya fali pupa. Pasi na ngai. Bisengo na bino. Yelo ni osala fali. Ngale robo tonga nge pa fali. Ngale soto kabona fali ezalaka bosoko yebite ezalaka boye. Ngai nazaka na fali. Ngai nazaka na fali pupa. Moi misu pardon. Ngai nazaka na fali pupa. Baelanga babi ya père son mon grand frère na 4h du matin azobela makasa au sanza makila. Babi abina ngai comment message singela Kofi aza patron ex patron nga arotika ngate c'est mon grand frère. Na komela Kofi message normal. Grand frère oh qui sinjoko kenda puis bien babi abaelinga maladie. Boela ngai. To ba 2007 to na babia et pas Kofi na grand frère na ngai na grande sœur na nga nanu. Babi au sanza makila. Kofi azo gangela ba grand frère na ba grande sœur. Comment bien le grand chanteur Bébé, Tina Niva, après ça, $500, $100. Sérieux, on a 2007, ça combien? Hein? Boké na babia hôpital. Puis petit Mboshi, il passe à bureau, on a mon anga, à Benny Fali. Et la monique qui comment la vérifier à l'étamboté? Toi qui, Tito Bimana, toi qui pour un problème malade. Tito Bimana, Kofi le militaire, autant combien de falité? Nous connaissons encore. Atonga mutu talo belo kota tunanga to za pas falite. Abina ka toi ça va ngabi ça va. Bon ça baba okene putain to bima bongo. Na kene pas fali bedi badia ta bango to bafanda batini besa ngande aya e pa Kofi ba vérifier son azaki babi ke nazaki fait ba vérifier ba tunanga yi. Ti le fali benga na kanga ti le nazaka na fali. Fiston coloqué musalo nga na sela fali otika ko sala ngote nzamba zo monanga na bakisa 1+ na vie ya fali ya musique na sala marketing moko incroyable et puis na tsanzambe liboso pour lelo droit chemin et simba oui album fali ça qui très bien et le côté ça très bien faut ba lobelango na landi émission au sali na yoyo casserole na ki sinjo naza d'accord te respect na Kofi Olomide ko la biso ba sia lelo te olobao na zana makambo belé na zana ba preuve belé na koloba le monde comme na vidéo to comme na vitesse ya Android mundela te vidéo na football ce qui habite ngoni te kende na vidéo yebisa biso to talo partout au monde place Kofi Olomide aza avandi vidéo audio azotonga fali Sandra Kasadi azaleki ya Kofi aza kofite akolo bana ndenge na aza kofite anga na osala émission onsamba otalanga le jour anniversaire nga na sona kofite ça fait so isabe so dasana Kofi ana Paris na sona été parce que na bika za bakam osala kuna Fiston coloqué musalo nga c'est la fali okokate boyebi yango très bien soko zaki danger me fali tchelo ya sakana yo c'est là au vent na poto fallait tika bino na poto Kofi de la vanda na ye azana tam ko le morote ya ko vanda ko na fali pupa ana tante Kofi sera beti scrabble te guitare te à côté na studio quoi ça studio na ndako azana studio na 65 ans bientôt na JA azana ba contrat et belé Kofi a tia la fali calme ko le morote na vie na ye prévenez Fiston coloqué oyebi yango album ali boso afali po simba c'est quartier la temu de sala Kofi afongola maboko malgré so libanga te afongola maboko na motema na ye babwaka Kofi te aloba pe eloko te fallait betaka partout au monde na ba Côte d'Ivoire na ba Bénin na ba Brazza na Bangola partout au monde na ba Belgique partout Kofi atia calme comme ta beta concert abike mwana nga akena ye liboso fait 4 albums qu'on faisait combien de chansons hein coloqué Fiston pourquoi c'est un polibo il fallait pas na lingo le kanga ki sinjora yo fallait au lingo le kanga yi ti le ndo ocho lo bananga na fallait ba kitaba songi songi fallait répondre songa ite ba wona ko muni ba songi songi hein bozali kama beta ka botonga ba misuzuni kama ono bafanda na biso la kisanga vidéo na audio o Kofi Olomide otonga fali na sina lobi mama Rifa Sali
Kofite Mama Rifa c'est ma grande sœur akoki kotonga ka famille ndenge mabe mukolo moko te famille wana ba fongola maboko ba souffra pour orchestre na bango quartier ate zala pour grand frère na bango azala bongo so bazaka mitema mabe ba ve Johnny ko ba kipa makambo ya quartier ate ya kofina ba musicien na ete botika ba Mama Rifa calme botika Sandra Kazadi calme aleka Kofi azana droit ya koloba condoléances na ngai na Prince Bakali moi une minute de silence hein malgré gâteau Zali Bakali ata gâteau Zali boso donc akufeli papa na biso Bakali ape manakima papa Bakali quoi ape manakima tozana changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defwa te. Chez Djonga de, chez Djonga de awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defwa te. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka ya bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta konde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena. Tala mone namira ya nani chez Djonga de. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous t'aurons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. Deko mwasi pe ya mobali posanzo tezali moko ya ba 5 organes de sens to sengeli kobatela. Sur le trône du cosmétique, il n'y a qu'un seul monarque, la fondation GLB. Mes amis, je vous prie de bien vouloir utiliser le lait de beauté Déborah, le lait de beauté aux extraits de plantes naturelles, le lait de beauté qui élimine les taches noires, de vergetures, de tampons, le lait de beauté Déborah à utiliser matin et soir. Lait de beauté Déborah, il y a un des kilos. Le lait de beauté Déborah, assimilable aux pommes brunes et aux pommes marronnes. Lait de beauté Déborah, azo bengana tache noire, cicatrice, tampon, et cancer de peau. Très sûr, rapide et surtout sans hydroquinone. À appliquer matin et soir pour un résultat sans pareil. Ah, Fondation GLB na pesa yo nini? Fondation GLB ezonga kizamba ekota kilibinja basoko mandaka mata basangusu tine yali pwani koluka njete esa na bino nini Déborah mafuta Déborah esa mina plante naturelle mafuta Déborah ekati bango baoba mafuta Déborah ekati kata bao mafuta Déborah suka mafuta. Nos contacts sont disponibles pour toute l'Europe. Irlande plus 35 38 92 31 56 48. Kinshasa plus 243 97 70 36 457. Ah, Fondation GLB ngai na bino simbali sakanya mafuta Déborah kilelo. Cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois Zambé ya loposo okomaki na poso lokola ya nyama lokola ya nkewa lokese to bengando Dr Guilain le Bourgeois azozongisa poso na o neti na filme. Pour être très belle et naturelle, fréquentez Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille,
Et ma peau, mon secret, c'est Guilain le bourgeois. Le dieu de la peau. Capador ta Guilain le bourgeois. Ya boye bazui wapi. Basero balinga cimenterie vanda. Ta ya kano. Ta ya android. Ta ya kilo wanga. Ozui wapi. Côté Guilain le bourgeois pour voir l'opposition. Pour vivre parce que pour ils ont besoin de place dans mon quoi. Pour prendre les penda beauté. Oni bando penda beauté. On a la peau à bébé. On a vraiment la taille bien. Tibeleza malunga fuma mwela. Trouvez-nous sur boulevard Lumumba sur arrêt Bethany en face de la Robank. Nous sommes à IPC, Bandundouville, Matadi, Anangola chez Nganda, Mama Monique, na Marthe, à Luandaville. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Une réponse potentielle à toutes les peaux malades. Toko takaka. Pona ebesekio nana kanda. Nalandaki émission mosaki na Durand, directeur ya quartier latin Kofi Olomide. Ngami nazala awa ngaki sinjora je suis Kofi. Il faut que zala reconnaissant na vie. Lelo na ebena na monde ya sport, mais solo na monde ya musique na ki sinjora c'est grâce à Kofi Olomide. Solo na termi be monde tie batala nga monde tie balinga nga Kofi ayembanga abwakanga apesanga valeur moko boye. Et puis tant à mon orchestre né ayambanga, donc ACP là les kababi une fille, une femme courageuse, vie ACP là nangai. Lelo nazaka reconnaissante vers Kofi Olomide. Na rolingate mutu moko boye na télévision aloba n'importe quoi pour na Kofi Olomide. Donc nde batu musuba tout à tolonga na mona wenge. Ne musuba ngana mona viva. Yope mona quartier là. Donc nga pa na mona quartier là te na koti quartier là te en 1994 tant ya ba ko sala test à côté mouvement personnel mon grand frère Chilo na Kofi au mona ka nde valeur Kofi pesanga. Tozaka na yé na olobate Kofi soka so ya moninga atika batutu ayeshinga donc c'est na petit cernae Kofi soka za ko sa ni soka ya moninga na balabala Kofi soka za na balabala ole kana car ngana ya moninga na ntia makolo akitaka ayambinga apesinga mbote ayambinga nesengo azotala ke oto uchi na musika malgré ba makambu ezalaka mais aotala o petite sœur na ngai na koki ko bosa na bola mwana te mama botsanga Kofi azala sama bele Kofi Olomide asungaye mama liambonga Kofi makasi bibi danseuse za Kofi Olomide petite sœur wala ndinga mama na biso aliambonga Kofi papa Kofi nazozi ya salaire bibi apesi papa Kofi naza malade apesi lelo soki bibi sikre ma petite sœur chérie o alandinga bibi amona monde entier atambola États-Unis atambola Afrique mombala na ba Hilton c'est grâce à Kofi Olomide si bazwa ki ye na BCBG na valeur wana akebetele bexi pour grâce à Kofi Olomide si ba mema ko ninga tika ko ninga bota Kofi Olomide aza père na biso c'est mon grand frère na kolinga mutu aleka a déborder pour na yete nena le babo fisto coloqué musalo nga na sela fali otika ko sala ngote nzamba zo monanga na bakisa 1+ na vie ya fali ya musique na sala marketing moko incroyable et puis na tsanzambe liboso pour lelo droit chemin et simba oui album fali ça qui très bien et le côté ça très bien faut ba lobelango koka ko les a très bien eza bosomo ya bien mais basela yango publicité tilelo eneke neza bière moko ya bien mais faut ba lobela ka yango mais c'est yoji ya mamoto mais c'est vexas so tena ba fashion wana otala ba publicité ya ba mode faut ba futa ba chaîne ba lobela Adidas ba lobela Nike yango sengaki trois chemises aki bien to lobela ngo so to lobela ngo pe bongo tamsongeza na ba marque yo eningaki e ko mapete mundela bi tina marketing ya botanga ngo na ba IEC na landi émission au sali na yoyo casserole ngaki sinjora naza d'accord te respect na Kofi Olomide ko ya biso ba ja lelo te olobao naza na makambo ebele naza na ba preuve ebele na koloba le monde koma na vidéo to koma na vitesse ya Android mundela te vidéo na football soki habita ngoni te kende na vidéo yebisa biso to talo partout au monde place Kofi Olomide aza avandi vidéo audio azotonga fali kotonga Sandra Kazadi aza leki ya Kofi aza Kofi te
akolo bana ndenge na asa profiter anga na osala émission on samba otala nga le jour anniversaire nga na so na profiter ça fait so isa be so de semaine Kofi na Paris na so été parce que na bika za ba kam osala kuna Fiston Koloke musalo nga c'est la fali okokate boyebi yango très bien so ko za ki danger me fali tchelo ya sakana yo c'est pe là over na poto fali tika bino na poto Kofi de la vanda na ye azana tam ko le morote ya revanda pour na fali poupa ana tante Kofi sera beti scrabble te guitare te à côté na studio quoi ça studio mena ndako azana studio na 65 ans bientôt na JA azana ba contrat et belé Kofi a la fali calme ko le morote na vie na ye prévenez Fiston Koloke oyebi yango album ali boso a fali po simba c'est quartier la thème de sala yango Kofi afongola maboko malgré so libanga te afongola maboko na motema na ye babwaka Kofi te aloba pe eloko te fallait betaka partout au monde na ba Côte d'Ivoire na ba Bénin na ba Brazza na Angola partout au monde na ba Bexi partout Kofi atia calme comme ta beta concert abike mwana nga akena ye liboso maître ko remakengo penchebo na malamu Lili musomba ya kaluchichi bolanda ngai pasas mukendi long jambe bolanda nga norando masi bolanda nga nalandi mwana na osulu bakutu wana ta santé beto za la Paris menga sona ke Paris lelo sona zongi kitasa sali une semaine à Paris bato babungelo nginanga osulu bana Kofi nabi un peu de respect ezala Fiston Koloke na Kofi Olomide ko eto bimisa Kofi mabe atonga ka fali non lelo ngana kabona na fali c'est ça bino c'est grave hein ngaso na kabona fali c'est bino pasi na ngabisenga bedi badeta bisongo na bino nyoso pasi na ngai on a comment na droit chemin ya fali pupa pasi na ngai bisengo na bino yelo ni osala fali ngale robo tonga ngepa fali ngalo soto kabona fali ezalaka boso ko yebite ezalaka boye ngai nazaka na fali ngai nazaka na fali pupa moi misu pardon ngai nazaka na fali pupa baelanga babi ya père son mon grand frère na 4h du matin azobela makasa osanza makila babi abina ngai comment message sindela Kofi aza patron ex patron nga arotika ngate c'est mon grand frère na komela Kofi message normal grand frère qui se dit que bien babia baelinga maladie boela ngai to ba 2007 to na babia et pas Kofi na grand frère na ngai na grande sœur na nanu babia sanza makila Kofi azo gangela ba grand frère na ba grande sœur comment bien botika grand chanteur beba boy tina niveau boy après ça biso $500 ni na $100 sérieux na ba 2007 là combien hein bokena babia hôpital il peut être que passe bureau na muta monanga abengi fali et na moni kisunjora ko ngala vérifier la tambote to yaki tito bimana to ka pona problème maladie tito bimana Kofi Olomide tika ko tanga kombo ya fali te mukolo moko atonga mutu talo belo ko tatulanga to zake ba fali te abina ka toi ça va ngabi ça va bon ça ba okene putain to bima bongo na kene pas fali bedi ba dieta bango to ba fanda batini besangande aya e pa Kofi ba vérifier son azaki ba bi ke nazaki fait ba vérifier ba tuna ngai ti le fali benga la nga ti le nazaka na fali te bomba ba makam na mutema no lelo bimisi na bimisi lelo bango de ba kabola nga na fali pasi na ngabi sengo na bango et ça la rien c'est la vie c'est comme ça mais ba koko kala babaka pasa sango bisengo ya pape poni ba sango banyoka makamesa tongo mesa 7 Kofi Olomide ba Kofi Olomide oui parce que Kofi mtu oui bani ozo comprendre Fiston Koloke soko na poto c'est loko salate ozana besité arrête asa la morgue tika kombo ya Kofi asa rapi asa la morgue soko ya sa azaki porte-parole a fali mais keno comme porte-parole ya ba chanteur ya France ya ba Gims ya ba Mindele pour les danger tika na soko morgue na été na soko expliquer tika kocha songi internet obimisa Kofi Kofi ana tante na vanda na ye yo tonga na fali te yo Fiston Koloke olanda nga mokonzi tu batongaka ye président Fatia aza kuna na pepe baotonga ye na bato bapembeni baotonga ye
o to za mokonzi batonga nga ba debeso batonga kanga bino botonga ka tresi la msuma mbese mabete botongi tresi boni boyo ko sala ka normal eza nature mo tresi melenga glodi de tuka ba musicien ba se pas fali ba kela ba poto te ba sala ba 15 ans 13 ans ba na poto te batonga fali na basi na ba mama ba na fan na bango oso comprendre mokonzi tu batonga kae jure na tie bible jure soko tonga fali te sote bible ngala tonga fali na kisu ngala sote na tonga fali pour ça mokonzi batonga kae sote bible a jure devant bible oza liloba nzambe soko tonga fali te jure jure soko tonga fali te fisto koloke sala émission sote bible ngala tonga parce que ça mokonzi to tonga kae mokonzi batonga kae mais pourquoi alingi qui sont sur internet babimisa Kofi Olomide lokola bon ça le quoi diable un imbécile c'est quoi dit un responsable par rapport à qui Kofi Olomide abimi 16e dans monde batali devant Bob Marley 30 personnes il est 30 personnes mais ça les gens abandonne le loté ah je nous centralise va prendre de l'eau là-bas s'il te plaît vraiment hein asali bakaba minene bakarete de carrière ezaliwa vous allez écouter tes points dans le monde bon ande mona batutu baza te ba foxe ba comment si album est belé si album est belé puis album est belé 24 albums qu'on faisait combien de chansons hein coloquer fiston pourquoi c'est un poli boy il fallait pas la lingo le kanga kisinjora yo fallait au lingo le kanga yi ti le ndo ocho bananga na fallait ba kitcha ba songo so fallait répondre songa ite bangone ko muni ba songi hein so bozali kama beta ka botonga ni suzuni kama on ba fanda na biso la kisanga video na audio o Kofi Olomide otonga fali na sina lobi mama Rifa sali Kofite mama Rifa c'est ma grande sœur akoki ko tonga ka fali ndinga mabemu ko lomoko te famille wana ba fongola maboko ba souffra pour que c'est na bango quartier ate zala pour grand frère na bango azala bongo so bazaka mitema mabe ba ve joni ko la kipa makambo quartier tete ya Kofi na ba musicien na ete botika ba mama Rifa calme botika Sandra Kazadi calme aleka Kofi azana droit ya koloba bana poto bana Asie bana Europe bana mokili mobimba na memeli bino bonne nouvelle le na Crème Miracle o eza produit naturel et salami bongo na soya mbamba c'est 3 ans ça te traite, ça rajeunit la peau et ça embellit ta peau aussi en même temps. Tokutana bongo le 30 juin, oyoti le 3 juillet, na salon David, bana nyonso ya Paris, na Saint-Denis, tokutani na salon David. Ozu métro et kendara Strasbourg, tokutana wana na salon David. Crème Miracle zawana na réduction ya kafu il y a 20%. Il y a qu'un problème na yo ya peau, ozana problème ya vitiligo, ozana problème ya non-uniformité du temps, ozana problème ya bouton, ozana problème ya tache noire due à l'hydroquinone, ozana mwana ya albinos, ozana ndeko albinos. Yo onyo comme kana problème ya peau, ozana bandeko bazana Afrique, ozana bandeko bazana Australie, ozana bandeko bazana Canada, na Belgique, na Quepan, na Irlande. Bonne nouvelle ezak tokutana du 30 juin oyo na 3 juillet Crème Miracle zawana na maman Tina la fesse l'international maman ya Crème Miracle azana Paris pour na ko servir bino boya na ba problème na bino Crème Miracle éco résoudre ango. Notez bien c'est la seule crème au monde qui a été fabriquée à base de la bave d'escargot pur. C'est 3 ans, ça te traite. Ça rajeunit ta peau et ça embellit ta peau. Tu peux mourir 100 ans, mais toujours jeune et toujours belle grâce à la Crème Miracle de Maman Tina, Maman Internationale, l'ambassadrice de la paix, la dame du cœur, Maman la fesse, Abengi Sibino, Boya de partout dans le monde. Notez bien que réduction Ezaya 20%. Maman Tina, la dame du cœur, la femme avec un cœur en or, l'unique et la seule femme, le vrai et l'original. Abengi bino boya ebele balanda yesu pona mapa biso tolanda Maman Tina pona solution à l'opposition na biso balobi na Crème Miracle ya Maman Tina la fesse yaya bayaka kakaka Etiqueta, 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 etiqueta.
denda na telema na toza awa tai toza awa tai ya mama Nicole Malonga donc aza partout dans le monde. Toza tai ile makambe mama Nicole Malonga telemi wana bima hata sula milaite anabuaka na ngati mama Nicole Malonga makambia na kumakelo mkusi sa complexe una so linga mezi nyoso linga so linga ekokayo kota papa nebiso Yasika Eye, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Bawario bino bokamsanga bawario le bino bokumsa lo Karine Mokonzi bawario bino bokumsa mère na ba Paris kuna bato latino basiliki balobi c'est comme si bozolo belo roté surtout na ba journaliste moi je suis Kofi na ba place wana misusu bato misusu moi je suis Kofi na bana misiki na Kofi na quartier to Kofi mutasalanga na ko bundela ka Kofi tina suka na sa reconnaissante ce qui nous a besoin c'est Kofi Olomide. On se comprend. Na ko bunde yanda kuna biso. Yanda kuna biso. Fali fa gagner la bato ka ba koloke. Fali oko ndima makamande wana te. Oko ndima koloka sa ba mission ndenge wana te. Tuki no makambo mo lingo bi misa na kata ki utoke. Yani ngo bi misa makambo ba chroniqueuse ba journaliste. Ouais ba journaliste. Voilà. Ba chroniqueuse lokola Karine Mokonzi. Azape journaliste tatanga na classe télé remonte lokwa ka YouTube ya mo lo ba YouTubers bozo landa mamu Karine azoloba azoma mama lokuta bazongela fali asimbata faut mo le ke ba wari faut comprendre que Karine Mokonzi azoko sabino pour aille pas fali ba fali rolinga ngote parce que afinga fali mabe finga nana mabe lelo tina ba teva ki tsa ba miso sana ba RTG ba longole pour mama ba fali ba tu ba sepelate abimisa fali ba sabi miso ba tantine fani mal to ba bimisa fali ko pede ba bazane pedete hein mutandingo na ba wario bozo kumisa ye mutandingo ba radio otanga vexa nakanda otanga vexa bible na pesi ma grande sœur chérie mbote ona linga mingi ya Louise Lubela et Lubelos Yaya Mélanie intercontinentale Laini Kawa yo bien la forme ma sœur chérie maître Blaise Beko 5e ben coach olympique bolim sangana na kanda ndola ndomba si adiko na na kanda maître Lourouetu na kanda Matu Idel papa na Matu Junior moi na pota 1986 moi na pota tongo c'est la première fois vie anniversaire na vie fête samedi samedi vraiment fête jusqu'au bango so boya tom la pena fête bana lupango vraiment et ça la vraiment bien oh to sali kaka po ezala kaka po balobi babi 45 ba fêtaka 45 ans faut la fêter 45 ans il faut la fêter il faut la fêter donc grand sœur nangai wana Micheline Monekene crème vanille maman Monekene vraiment crème vanille vraiment Maréchal ba maman quoi ouais moi t'es maman Micheline on se comprend donc bolanda muto kwa Karine Mokonzi soka lobi kamboro ndimango anya ke loba makambu ya niki confiance alaka yipsanga confiance na ta makambu ya oh non c'est bozo yebete c'est bozo yeba bozo ba mutango te koloke obi valeur a Kofi Olomide très bien
Valère est mon intérêt à Bimi 16e. Valère. Valère est pas Bimi 16e. Na biso d'Afrique. Afrique Momba. Il est comme Tabimi. Il faut savoir mission mon cabo pour mission la bine internet et talama. Il faut qu'on voit Kofi Zala. Kara Kofi, Kara Daboloki, 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 Kara Daboloki. Junior Lange, Ciao. Junior Lange, les jeunes patrons, Junior Lange, spéciale émission pour nous, Junior Lange. Karadoboroki. Atako bolinga kanga te botika kapeko finganga ye. Atako bolinga kanga te botika kapeko tongonga ye. Ngaleki ya Joniko nga papa na disi. Ngaleki ya Joniko. Donc Martin alinga yo posaka no mutabato nyonso mono kota partout. Vraiment respect ezala. Stop Fisto Koloke. Stop arrête na komba Koffi Olomide. Vraiment. Ko ba idée bisu yo na che fouin bimisa audio. Merveille Rambo soki olobi ka makambo kenya ko lobe pas fali. Oui akenene ka ko flatter fatonga Koffi pose succès. A patron ça flatter ka normal. Mais Merveille Rambo pe la muka. Dieu la Florine des Hollandais maman na Joyce na Lyon. Merveille Rambo lobaka. Merveille Rambo yo pe fona lobe no pe mwandambo. Obi ka yendo bongi na quartier la porte parole. Biso to sana quartier to so ba carte. On a 3 quarts. On voyage na Koffi partout. On so ba relation la konzami nene Afrique. Melolo. O le ba Koffi to so banga nani. O so banga obanga ba nani. Obanga nani Merveille Rambo na ba na yo. Petit. Obanga ba nani ko fesa bongo sivina musana la nini otama ba jipa sika na ko fesa mela nga jip iyo Merveille Rambo ozo ke le film sa vie oko loba to banga ni kombo na so biba kulo kena ko tonga vie pa fali ozo banga loba ba pota yo on dirait on dirait banga mais oui il faut loba mais yo no tika bena porte-parole ya Koffi ngana nde mwana ndako ngana mouvement ngana makamanga na salaka wana parler de kama parler na ngana ko ningate ezala ba problème to respecter Koffi Olomide po bano batika na Koffi Olomide be bana besoin ba vie ba omba baza bien Koffi a motema mabete Koffi a mona paradis Koffi a mona paradis Koffi a mona paradis Bible ngo Koffi a mona paradis Koffi a mona paradis Koffi Olomide a mona paradis a mona nzambe Comment paradis Koffi 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 comment paradis Merci. Donc Merveille Rambo lamuka wana vie na yo wana orchestre na yo ba Fisto Koloke oko déborder bongo te fonder cette émission on le baba toi tchaka ba commentaire yo c'est quoi ah Fisto Koloke en tout cas il respecte Fozala Koffi Azala patron musique à Congo en Afrique wa abimi 16e 16e atayo moko so muto kwa Félix wa seko on est émission andini mopao abina Congo na monde so boy Koffi olinga ndani ah tu vas venir à biso moko bongo tu kana linga te na vie mais na linga pour l'émission wana en tout cas merci beaucoup venir à biso moko bongo via bi na Congo so boy Koffi olinga ndani ouais c'est quoi oui il y a toujours une émission n'importe oui abi na Congo so boy Koffi olinga ndani ah en tout cas venir à biso compte encore quand oyemba oui atako bolinga ngate nzambe na ngazali Koffi aliaka communion Koffi amataka ba avion amataka bato minyene so azaka motema mabena tika likola avion aliaka communion na Saint-Luc partout aliaka respect ezala na Koffi Olomide batika ko distraire ba fana Koffi ba kota na arena le 27 novembre concert
historique concert moko africain sepela na agi na ye asepesa mokili azo préparer combien de featuring o azo sunga ba jeune nazo senga pe Koffi Olomide asala featuring na mokuza za États-Unis congolais français américain noche triple nationalité vient na Koffi Olomide asala featuring na cousin na noche aza États-Unis ça biso bien Noël Kamaya NK na kata Jobour yo bi batutu obolingaka vient jouer à la star leader américain nazana ki na anniversaire mais colère na profiter kaka na fiston coloqué bino tout bosé pas fali botonga fali mais bo poataka nga na sauter la bible na tonga sauter bible jure ceux qui kokota nga m'exciter aux internet rendez-vous retour à Mopa on a Pullman déjà potos fêter pour Azoya déjà donc je crois c'est ça le 27 juin déjà donc Mopa Azoya déjà tous années na Pullman to CP la fête on a 16e na bimi na classement c'est ça bon on a évité mais napesi tout roba mbote napesi baleki ya Koffi Olomide tumbotre Sylvie de napesi Yarita mbote Mama Rifa mbote napesi nani Willy Musheni Koda Mboka mon grand frère Tete Ndai Maboko Banque Eric Gbanya Mobali na kata Bruxelles wana laisse ma kedi diata Diata viens à diata anniversaire à petit sœur non 45 ans va fêter on a fêté le samedi et vous allez vraiment bien les avez Afsa Kapuluta Mashida na kata Turquie auchi Dubai grand pote Mashida za na Turquie pona la tsara biso to za tout le boya merci na yo merci na batutu obolingara viens jora Mireille Luzolo ka kubo ma petite sœur chérie I love you Mimi Nangoy I love you Sylvia la bombe Sylvie Kiala na kata Bruxelles wana en tout cas respect ezana Koffi Olomide na ndenga mabete Koffi Olomide afongola maboko na afongola mjotone mobimba apesa ba musicien na nyoso chance ba danser tout ba bala bazala mabala bien ba musicien tout ba bonga baza bien bafana na ba poto baza bien ba biye ba kena ba poto ba tata la bango ba mama la bango mutu asombela bango te ba noko na bango te Koffi mutu asomba na ba visa azwa si boja za tambola mo po lu bino visa ba musicien bazaki pe belé bazaki pe beaucoup de gens qui ont respect à la les Boukabouya qui son nom repose un peu mon frère à moi attendez Koffi Sali so Koffi Sali monter ma bé vraiment à sa messe à bon côté à cause Koffi sera pèse le barana été donc moi je suis Koffi à mon paradis Koffi à mon paradis allez à comme mon paradis à mon à Saint-Martin Saint-Martin Saint-Nyonso il y a Tazala Saint-Martin Sainte-Anne Alphonse c'est pas bien il gagne ici là à Rosambelana en tout cas merci Toemba moi joyeux anniversaire Junior Lange samedi déjà eza fête pour na Kisinzora moi taba eko sala moi bien Junior Lange les États-Unis eko sala moi bien donc Toemba pour ça moi bien et puis boss Nazaki patron Wata héritier Wata c'est Watanabe boss live mi ange mi démon azo préparer on dirait la scène concert moi na chete suka mais partout la Kinshasa partout mi ange mi démon partout on album ya kama lembe escalier les bato va comprendre et c'est même pas 6 mois mais il sala ndo sala ki wana sala mo bien et voilà sala mo o sexa bato nini na Kisinzo Wata yo pe musu yo kaka Hier, remplaçant Pouloulou, personne, mon frère à moi. Non, faut la être, you mon, non, faut la non, faut la lobby, aborgane. Aborgane. Il y a pire petit. N'a pas que moi, j'aime ma bé. C'est pas ça qui se nourrit ça. Ouais, merci beaucoup, ma fan, tu as Jigel Mangani Poulou, remplaçant valable à Chico Pouloulou. Père son âme, il y a des idoles nanga quoi. Les autres aux appels mènent à Vienzora, leader américain. Ah, qu'on fait comme on a un paradis. Il y a comme on a un paradis quoi. Il y a comme on a un paradis. 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 Confie comme on a un 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 paradis. 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 Oh paradis. Paradis. Merci Tosuki Awa Elenga Congo TV. Merci vraiment. Merci. Cadeau samedi. Cadeau samedi. Samedi ba journaliste nyonso et puis nazo présenter ba condoléances nangai na Prince Bakali. Moi une minute de silence hein. Malgré gâteau Zali Bakali. Ata gâteau Zali bosso donc akufeli papa.
papa na biso bakali ape manakime papa bakali quoi ape manakime tozana tokolela papa na biso ekozala vraiment bien na ozela ba commentaire numéro na ngezali 00243 pour anniversaire na Jean Mombozanga 00243 ko mboka wuli musheni 81 bokomi 99 088 65 à la fin, je vous aime tous, vous allez bien, et puis, y'en a là fort, je t'aime beaucoup, Yebisa Kofi Olomide, Oza 2021, Yo Solana, Lem Sunga, Yo Kate, Menamonia, Yo Kip, pour le banc direct, viens Nangaï, changer Nenga Vana Mokili, Mwandam, O Balingio Zana Bango, Ba Petit Serno Bichotoza, Ba Petit Serno Basandali Naba Bote Baza, Sandra Lelo, Lekinayo, Mwasigu, amibimisa na mokili ke biso to violaka vie violaka biso te biso to abatema ba danser nyo to ba kota mouvement souci na babi marana ba leader ko fiaza attaque violer mutu te ba sencha ka passe ba petit serno baza ba grâce te mon baza ba malene ka sanga baza ba tu misusu bwa ki sali bela ba tu ko ba karimi mokonje mo isko pesa mokili raison bien ba tu ba boya kana bango o baza ba kinchasa zo tanga te o bana ba kinchasa ba aisho koko ba tu lokola ndeti abwa kisa ndeti banani miso boxa kinchasa vini na zabo zela ba tu fais fa boya kisa zela ok là c'est mai ya poto Rafini Tumba ozana place ya côté pas confirmé te ngasuna to finga bango te o elekaki et c'est l'équipe mais c'est si libé zate le gate total le 27 total qui se joue à sali nzemba zouk ya bien vient dans confier le midi journaliste le col a Vincent Tulizi pourquoi c'est missionnaire à linga côté journaliste ba Flex Temai bolinga viete Kenny Piana bolinga viete mais bobo que un jour ils ont le leader moto na Congo ou à respecter bino ba journaliste internet sur quoi Kofi Milazate ou à respecter Moussa na bino ba benga bino l'autre côté mais Kofi respecter bino aller na ça ni moko à respecter respect ezala boye ba makabolo ba miso bo ça ça fait la Vincent moi je m'en fous Vincent moi je m'en Vincent ngai na bio to bani ngam na sala opposala ozo lukanga to saka be mission na fuli Kofi to pesa bino ba respect ma bino respect zate un journaliste c'est fort araboy azaka na mututu okumisi be mais beaucoup ça be ba nature collecte vraiment ya mami lela te ya die donner ya ngumba te ya ba joka te ba bimbo mate ba tu nyoso mais pourquoi il faut critiquer pour ça la bien bon même si Moussa na bino vient nga Kofi Olomide elo na lobano tala bato balingio ngana lingio Martin lingio Mathia lingio Bakala lingio o lingio zana ye o mona lingio te vieux tala ba mission te so na ba tebiso ba petit na ba YouTube niveau ba critiquer ça mabe et ça mabe bolinga te Kofi okende paradis. Merci Elenga Congo TV, Martin Engi double vitesse à fusée, merci na Tracy Mbelenga Pro, merci na Glody Liasuka, merci na Karisha Sadik, la Finlandaise, Mama Social, Fondation Sadiki, Sungaba na Goma bana Este, merci P na Fondation Fifi Juna na Pesibino, Bambo Théâtre, merci Lisusu na Junior Lange, le jeune patron, boss des boss, Junior Lange Mutasimbi, États-Unis, donc samedi déjà Torosa, Awana fête pour na Kisinzora Junior Lange. Faites amunene pona Kisinzo. Ouais, Dede Lucas Cashman. I love you. Ya mami Samukoko. Ya merci Lucas, pardon. Lucas. Nagalisi mami Samukoko la opese mbote. Dede Lucas Cashman ya mami sa Lucas et puis na bosanité yo yebi quoi Guy Basket mon konza de continent maître Blesbe quoi 5e dan maître Loué tout Cédric Mandembo fête ça samedi oh nazo c'est la ba code hein non c'est la ba 10 chiffres Western Union 8 chiffres monnaie gramme 9 chiffres nini monnaie trans hein samedi toi la fête Kuba awa Kisindora Junior Lange merci na batunyo so poza la brancher na Elenga Congo TV Alice Massamba mère doublé na niveau Suisse toza ensemble merci na sur déjà émission déjà to spécial émission pour na Kisindora nous sommes déjà lobby donc merci to kutela Malasima na Elenga Congo TV Martin Engi double vitesse à fusée anniversaire joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Kisinzora.
Merci DJ Tobis, merci Chukuma Papa na baby, merci Romel Mosengo Mobutu, merci Nabino Nyostu, Ozala branché na Elenga Congo TV.